Non, ngab nazana temps na terre au salanga wenge 12. Ngai zalai kaka actualité Eric Mente. Makambo ala ngade na komai ko mata podium wana. Mais namoni ke temps ngai za mukie. Na trop de temps il y a libanda. Pour namoni ke na Kishasa mouvement za lisusu terre. Voilà. O soki sege kakol ba ke notre ke pour ngana mutu eloko wana na zai na ngote. Saki alingi atala émission Yakambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonyo cesare kao info plus tala pe mona info plus otala kawa donc singa ki fena le capable à fulanga tala wana za maison mère malgré mais on est à la maison mère malgré tout pesi ba bonne chance pour venir absolument Nicolas a trop occupé na makambo ya propagande côté qui députation yebi kaka donc via côté makambo politique mais biso ba artiste to otika la te quoi Eric Mente toujours artiste ou bientôt tiba les 25 ba les 24 déjà dans le canal télé na clip nanga ya vunga on a chanson si quand toujours boire que un album nanga ezoya donc toujours lancé déjà vunga bientôt donc bana kin bana monde entier bana Europe bana ya partout massa nanga goshi kitoko na Bruxelles Nancy Nderi na Paris Nangola na bosanité ba tunanga ba maestro Mbiavanga ba Diego Milito pour un mboka nanga yebi kaka donc un mongala qui se respecte na bosante côté to sala ba ndule kuna na Kamfufu planète Bova na lukapa na bosante casque foot boss ventrier papi Kupa papi Messi Mandela Mukonda donc tozali toujours sala toujours travailler toujours maison mère ezalai ka pour l'actualité Eric Mente pour na kozonga ka bongo te singa ki na actualité quoi yango na frappa qui porte pas vie na ngiama ba yambenga kitoko mais ba ajo to komi nango na hôtel malisuté sima ya mutu moko boye on comprend na les laka ou bien na yaka donc biso to komanda na ba faire na biso to sala bana Luanda ba ebi Eric Mente ndenge a sala rapport à se retrouver na Luanda on a poto vivre et à poser ba benga o mi na kombo moko boye bango ba ebi kombo ba bengaka donc eza po to ebi ndenge ya ko tambola quoi to ko vande sika moko te na sala ba internenga quelque part donc na zaka kawana donc biso to ba photo travail ka lobna na mboka nanga Luanda lobna kebetela ba massa nanga vinduk ba na posa nanga lobi kuna na ke Captain na kebetela ba massa nanga Captain donc pour tourner dans en Afrique du Sud boy na komati Thaïlande pour ba fan nanga Thaïlande ba ozelanga donc bandeko nanga to Thaïlande na zoya nde to solo la ki kaka donc sona komika ke Afrique du Sud na visa 2 jours na ke Thaïlande 2 jours au Thaïlande oyebisi ozoloba que maison mère ezalaki kaka passage mais lelo na apprendre lo moko boye balobi Eric Mente aye maison mère vieux ratali Eric Mente Mente you are no gaillard trop faut ozwana no singo beta basili côté belé ou avant ba match na podium ezaki ndengona te non mais ça problème te ka so abi na oui naza artiste nga Messia Gaillard wana batunika Kishasa emesana koloba wana venanga donc rien à voir na makambo ala nga de na komai ko mata podium wana mais na moni ke temps na ngeza mukie na trop de temps il y a libanda pour na moni ke na Kishasa mouvement za lisusu te soto landeli bien mouvement penda ezate donc esinga biso photo telema déjà na batu o ba soutenir nga net manager nga liboso ingénieur qui bazonga tozana donc ye premier manager nga donc studio déjà tozana studio donc studio bandaki déjà donc samedi dimanche to vidéo studio to banda déjà image ya clip quoi to banda clip to sala vunga donc vunga wana donc bana kin bana poto partout dans le monde entier ba osepela fort
Bah, nga nazo continuer kaka maison mère yo lobi ke non ezalaki ndenge wana te bamosusu na ndenge kaka kati ono Eric Mente soki bamatisa ye na podium excusez soki bamatisa ye na podium te eza par rapport ndenge afingaka JB lokola Seguin lelo yo Seguin na Kakol lelo bakopéraka lelo yo Seguin kuna na BCBG Seguin chef d'orchestre na maison mère Papi Kakol yepe chef d'orchestre babetanaka bakati basi ya wana déjà adekonaka mpona vie kuna faut changer bouton Kakol ande kolanga yo yebi Kakol déjà na Luanda partout aux allées nae déjà mande ko présenter nga depuis Luanda quoi que mission na biso basala 12 te ndenge zaka wenge 12 non nga naza na temps na terre osalanga wenge 12 nga ezalaki kaka actualité Eric Mente toi sous na tante nga Eric Mente na kenda Hollanda ba orchestre naza na temps na te nayebi ndenge basala polaria nayebi ndenge basala makambo tu donc nakoza sous na temps na te na kenda kokenga kofanda ata pa JB soit pa wera ezalaki seulement que Eric Mente actualité omonte ke koya nanga na actualité sali bien pour nazali 6 ans na terrain nazalaka te mpo na ça il faut nazozonga sikoyo avec vunga on prenne oyo soki Seguin Kakol bakende otrike mpo na nga na motu eloko wana nazali nango te mpo na nga nayebi ke actualité na nga eza ke Eric Mente c'est vrai que émission wana kaka naleka na maison mère zamba partout le monde entier etekami na CD etekami partout batalinga partout dans le monde entier donc pour nga eza que artiste toujours azo fonctionner quoi artiste azo fonctionner Eric Mente par rapport à temps to kitapo fona yo zonga pa ya bazunga pour Eric Mente lelo vunge zoya ozo continuer musique na yo osali orchestre topé ozo la carrière solo to ndenge non na sala orchestre nga déjà na ko sala orchestre c'est trop dire pour nazada na ba orchestre partout so na ke na Luanda na kangsa ba petit na ngana mima ba ku ba voyage misika to longa Luanda pour ko longa Luanda o keneti lukape ya musika ezaneti bo voyage moka mulaye na mima ba mission na Luanda ti ba lukapa na longa ba lukapa na kitina mauti ba kamfufu on pona kina na vindo keza na Namibia na vindo kwana na beta concert na zoka ba na sala orchestre kuna ba master ba sangana na sangisi bango na sali mouvement ba kuna pa orchestre za so to kena na Cape Town Afrique du Sud na sala orchestre na Cape Town pour so na kuna ba master na kangisi bango to sali mouvement nga leader da beti ba concert na suka mwana zo mokena to kabwani mais na Kishasa wana minute na ko sala nazana mouvement mais académie ezali parce que on a première fils donc ozonga na palais nazonga na palente soki nazana besoin ko beta concert na ko benga ba master o ba ebinga bipona na répertoire ya makasi on prend ba répertoire ba prêtre ba binaka poto yala ba prêtre msusu ok na ba concert to binate mais répertoire wana ba prêtre ba binaka répertoire wana o académie wana ponga na petit ba prêtre donc ya GT on prend bango babina répertoire so na besoin obeta na bandana na académie banzembo académie kala après na yendambu ya BCBG donc so na za besoin déjà tozo beta ba concert nazala ki semaine passée to beta ki pa Vicky Saidi masalanga ya manager nanga ki bazunga déjà abeta so concert na chez Kelokelo to beta pa Kelokelo na boîte na biso tozala air news chez Kek. Donc on a vu na Cyril Valdan ex Valdano comment chez quelque pas vu na biso tozala ki wana donc activités au salama mais où eza donc bana kin bazela eza na bois canon bord na marché où ezo bima bientôt etikal mikolo otanga tiba le 24 bozwango déjà donc partout au Panzana déjà partout vunga au bana kin bana poto bana partout bazela yangwana quoi. Eric Mente tozonga pa na poto clôturer yagi bazonga tozo komana déjà na suka émission na biso lelo pemene Eric Mente alobi asala orchestre te azo sala pe carrière solo te mais azo pesa kaka batu pona ngai na rolo bandengona azo pesa kaka batu oya yebi na musique yagi bazonga oza déjà une expérience moi mingi na musique soki boza bino mibale lelo boy
nini oyo monaka ya malamu na mente pe ya mabe o monaka en face oyebisa ye po ayeba déjà que ndenge bozovanda musique ezalaka ndenge. Bon oyebi mente ndenge aza wana eloko emotiva ngai ozomona ti lelo permo nayaka toujours tozalaka na ye sur le plan makambo na ya miziki malgré ngai na baactivité na ngai ngai naza entrepreneur pour le moment naza mpe na misala na ngai mais je fais quand même l'effort après bamisala na ngai nakutanaka na ye tomeka totravailler sur le plan administration et puis sur le plan artistique mpo na emonaka ye moko azana na volonté nango parce que c'est chaque fois namonaka abetaka lisolo mosu te ngai kuna meka omema ye nayebise mon frère ngai naa na firme moko boye nalinga tocréer firme wana tokotisa yango na baactivité moko mpo yo otravers na firme wana obanda ozwa lar yebisanga te ngai foka ndule ngai foka ndule ngai metela ngai na osala makambo eza na balar abi ngai ndule yango nabi te masala nga lokola eloko wana alingi yango nga mpe nalingaka kozala pembeni ya moto alingi bulo yango mona komokangama na ye tokangama na ye tobandi batravail na ye et puis travail azosala eza na concours ya moto nyonso oyo oyebiki aleka na ndule azondimaka ya koporter main forte na studio atravaille na Stella Bouledoc. Stella Bouledoc c'est un grand artiste ayembaka ala na baacademia abeta na bamouvement ebele ozomona toa na bamba lutete fingers ozomona grand arrangeur pour le moment parmi bato basimbi barrangement na kin to baka na RDC bamba ozomona aza wana azoprêter main forte biso toza wana il est soutenu par tous les vieux toyeba azaka na bango kala bavie Didi Kelekelo ozomona baza bavie na ye bango basala miziki te mais bango basoutenaka bato oyo baza na vision ya bien baza na souci moko ya émergence ozomona Albert Mboye Kofo baza ebele nani nani Walter ozomona baza ebele Océan voilà riche Manono nouveau riche Océan Bleu ozomona bato wana nyonso bazosoutenir Eric Mente bamisu bana bapoto bazobenga me boko na ndenge nini balisi muzingi ozomona tozana baangele kitete bagisele kitete ozomona bapapi tunda kalfando donc bato bazalaka mpena babike non garçon yo même biso tobana oyeba toyokaka bavocal mais tozoyeba te ke ye moto asala eloko yango donc Eric Mente ye yo omoni ke tout le monde aza innové autya poane eloko wana mofo eloko ya ndenge wana batikaka te je crois yo moko mpo moni ntango yo oluki Eric Mente parce que oyebi Eric Mente aza produit moko boye ya valeur ozomona yango eozala bien tozala baégoïste te na Congo moto ayebi eloko asala musique asalaka eloko ne ya bien soki osoutenir ye ata soki ozwi eloko te mon frère nzambe azongisaka nzambe azongisaka ya bazunga déjà tokita remerciement na yo moi salutation na yo soki pe oza manager ya Eric Mente moi contact o bato bakoki contacter yo na bato nyonso baolanda. Bon mpona meilleur contact d'abord mpona bato bakoki kozwa ngai parce que ye aza artiste peut-être nga mo mpe nazala na difficulté ya kojoindre ye natikelaki temps azala mpe na mwa repos soki bani bazwa contact sur mie bazwi na 0 bon plus 243 81 050 22 01 plus 243 81 050 22 01 wana soki obengi malamo nga na yamba yo na kopesa yo position ya Eric Mente tout so na yebi soki bengi Eric Mente so na bengi Eric Mente na yebi soki non motu tel aza na besoin kozwa na contact na direct même omona même pas 1 heure du temps ye mo Eric Mente fa ajoindre yo. Salutation na yo. Bon salutation plus eza na opesa mbote na société na nga ba massa ba collègue nyonso ba ingénieur ya Eteo Sarle ba Eric Mente bango mpe babengaka star mo ayaka kotela biso na boulot ba petit nyonso na ba massa mosusu ba ingénieur omona esalaka bango plaisir Eteo Mobimba na opesa ba collègue na biso mosusu topesa lokola na bien Angel Kitete na pesa ke mbote Don Joli na grand frère nanga soutenaka ye pe trop
et puis grand tiers na nga na poto chaque fois bengaka pour na suivi Eric Mente, Brigitte Nkulu, Marie-Josée Nkulu, Christian Nkulu. Donc voilà, batoana on a chaka na motema na me remerciement pe Eric Bamba et Stella Bouledo, ba master tu académie des grands baccalauréats batika na kin na bao bazana poto. Donc Eric Mente a disposé pour na bateau balingi ko travailler na bonne musique, voilà. Merci, vraiment, Tozo qui t'a déjà, Eric Mente, Tozo a déjà contacté, pour nous contacter, il faut pas manager. Ce qui mot de la fin, on a bateau tout là, on a info plus, et que vous allez et puis remerciement et puis poto qui t'a vraiment, et vous allez avoir plaisir avant de clore mon logo. Non, on a repéré ça, remerciement, on a retiré là au côté. Non, problème, non, remercier tout va soutenir donc vraiment tout va soutenir on remercier bango donc ba combo les kebele na kin na Paris donc na Luanda donc na Paris déjà na tanga ki ba massa na ba goshi kitoko donc Goshi Goster donc ba Nansinderi na Paris ba Loris la congolaise donc ba Zebele na koti na Londres Setiande masalanga otozala mikolo na kinto stafene trop yepena fanatique nzembo wana vunga donc bana London vunga ezoya bientôt donc rien à dire na pesi masalanga Kabadi Lukman honorable pour biso tout bana Lukunga ponga na mwana Lukunga mwana 545 vraiment il faut voter Lukman donc Kibadi Lukman soko bolingi quartier na biso Sakombi wana quartier Congo ngale mabane tabino tout so bolingi pena mboko ekoma bien quartier wana ekoma na ba norme il faut donc voter Kibadi Lukman 545 donc rien à dire donc iboze la vunga ezoya bientôt quoi bozwango quoi plaisir à tout ngana clôturer pour obetza bana ba tunyo so ba fanya so ba Holanda yo ngapena ko sili saboter sans kena remercier ya bayanga kati nasima caméra toza na ndeko Snege aigle d'image ya kati naib sabino toujours que mon papa mon 2G mon cordon Tobana yemo yebi Lukman Mudingumba 545 ya kati vraiment donc madame boye ba na bino déjà journaliste appelle ça tendance mais ngai c'est mon papa oh vraiment tout musika le vieux Babi Mboli l'agence Badem Oversi ya biso soki tozui to komisaka agence Badem HM Henri Modogolongo le motivateur na Canada ya Mustafa Kobange assalamu alaikum ya Mai Mainga na Luanda Magabi na Luanda Korega les grands couturiers na kati ya Luanda bana nyonso ya quartier Congo na Luanda na pesi bino ba mbote bana nyonso ya quartier Congo na nini na Afrique du Sud o botindela ki biso bemende kona biso trésor tozolela awa trésor ngufulu qui n'engaille vraiment et à passer quoi tozolela petit frère propre auto dae trésor ngufulu à partir Afrique du Sud Corse zalaki lelo après ka émission na olongwa na kene matanga to ke matanga rolela leki na biso vraiment mutema passer quoi tozolela to na matanga vraiment donc merci vraiment na bandeko vraiment atindela ki biso ebembe ya trésor ngufulu vraiment merci na bana quartier Congo nyoso baza partout dans le monde entier nga vraiment na kobosa na binoté na ko remercier bino Emmanuel Moussafu masana nga ya kati Eric Mente peut-être oyeba le sous-souté mais na oyebisa ye Emmanuel Moussafu Ravel Boyenga Rav 4 masana nga vraiment na remercier kayo yo encourager ka ngai ke yaya Simba lisango po umeli déjà na masolango na Simba pe lelo pezo Simba nani on a koyi kobosa na Katia Mabeka la star Cayenne Diamant Vert de France Petit Terakati ya joli Mabeka mokonzi ya reine vraiment tout honneur au ezaka respect et pas nanga papa Adolphe Malembe maman Bernadette Wanginavo vraiment na ko remercier bino soki pona bino tenga na zate bino nde bo sala ke ngana zala fruit na bino yango lelo nazali Kaluji Konde petit frère propre yakati vraiment on a tikila libele ngawa bino mpona lelo bo s'abonner massivement na
Info Plus. Bozo mon a déjà que non tomati vraiment ba remerciement na ba abonné na biso nyonso nga bino vraiment lelo yo nasuki vraiment ba contact na bino ba suggestion pour na benganga numéro za affiché au bas de l'écran. Eric Mente tosuki na lelo mais étant que musicien abeta moi systématique. Mama, 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 choisi ma tata o, nasi akotala o, nasi akomona, nderi akomona bolingo ndenge langwisaka, likolo mobali oyo, il riche manono, océan bleu, célébrité ya bolingo memelinga tina suka e. Olatisanga bage alliance veya bolingo yango otindelinga maloba epaya batoke okei mena sala nini pona zwayo papi merci Mandela Mukonda papi kupa papi matalatala bobengelanga kaski futi mbeli vikintsonge. Egmente pardon vraiment. Et le moi mon kaka pour na chaîne YouTube n'abso Info Plus comme on ango Info Plus étant que musicien. Vraiment Info Plus ne makambu donc bana miki bana hein moi le improvisation nakoyebi sabino bana monde entier Info Plus yangoyo e boyaka kotala bokozwa ba nouvelle nyonso kitoko e makambo eza koleka na Kinshasa nyonso se na Info Plus boya botala e boya kotala makambo. Merci quoi. Merci vraiment wanezaki Eric Mente tokuta na mikolo mizali koya na ba information mususu bai Saki alingi atala émission ya kambangu Info Plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o Info Plus o tala pe mona Info Plus o tala